Ma Mission TV, le miroir du monde. Mokuna, Joseph Kabila a perdre papa naye, ba assassiné papa naye, papa naye abotié. Mais pour nani nozo luka o la musa pota na mitema ya Joseph Kabila. Pasteur Mokuna, nalingi koyebisa boye, makambo nyonso oza koleka na télévision, na radio, oza koloba contre FCC, contre Joseph Kabila. Kobosana yango te, tozoko sangisa yango. Président de la République Félix P. Azoyo kaba propos na yo. Mais tango eko yindela yo, nalingaka ba Rwandais, nalingaka pe président Kagame, nalingaka ye. Pourquoi nalingaka ye? C'est un président très intelligent. Yo lobi ke liwa ya musée Joseph Kabila ayebi yango. Mais papa, oza kotumola pasi. Oza kopesa Joseph Kabila mawa muto a perdre papa na ye ou a bota ye. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso bozotala biso partout dans le monde na Ma Mission TV, chaîne à référence. Martin invité sa fille ndeko na bino molobel na bino oyo vraiment na la kate na lukela bino actualité chaque jour na kati ya mboka na biso on a bien ya mboka na biso surtout bandeko na biso boza vraiment libanda na niveau ya diaspora. Alors na pesi bino lisusu ba mbote vraiment ba mbote belé lelo Martin invité sa fille l'émission sur la likambo na embeli bino moko ya PPRD azali cadre na PPRD Bruno Ndungia Sado Oazali cadre na kati ya PPRD trobetane vraiment li solo ya lelo na sur évolution actualité makambozo leka côté PPRD côté pasteur Mukuna côté banani nyonso tozali kosolongo na mwa tamuke ya lelo ensemble na cadre Oazali moko na PPRD Bruno Ndungia Sado. Mbote ndeko Bruno. Mbote ndeko journaliste. Bonne santé. Ouais, santé za bien ngolo nzambe tozola la tozola muka. Santé za bien. Alors ndeko Bruno, santé zali très bien. Nasi bandeko nyo sobalando na Ma Mission TV. Je crois to ça que mission ngana yo ensemble bozaki pena mutu moko o to salaka na plateau ya Ma Mission TV na chaîne abiso. Lelo toza awa na ndaku na yo. Na ndenge toye a poto bengio poto sala émission to mekempe kolobela actualité o ezali koleka na mboka na biso. D'abord o yebisa biso na nous se présenter yo moko après toko taper na makamsusu. Merci beaucoup ndeko journaliste ngai ba benginga na kombo Ndungia Sado Bruno nazali jeune cadre à PPRD moko ya ba candidat député national na kati ya Funan na 2018 mais Nazoa quitté l'élite politique n'a toujours continué pour que n'a se préparer encore en 2023. Nazoa équipé mon ya candidat premier suppléant na niveau ya sénatorial ya 2019 candidat n'a pas azoa quitté. Mais nazoko bakaka na politique nazali cadre na kati ya comité communal ya PPRD na Kasavubu. Oyo mokonzi na biso babengi Mbungu Nzungu Lambert. Alors wana bouti ko kandeko Bruno Ndungia ndenge a présenter à lobby ba réalité makam. Alors tokotano li solo boni non santé à PPRD tant que vous allez cadre vous allez moko ya ba jeune oyo bazali ba kabiliste o bolingara toujours autorité morale na bino Joseph Kabila. Boni d'abord ba sango ya PPRD ezali ndenge. Oui en tout cas ndeko sango ya PPRD santé à PPRD za kitoko. PPRD za kitoko Joseph Kabila aza kitoko azope manaye Chadari pe azape bien secrétaire permanent na biso ba autorité bon yo moko yebi ke makambo ezole kalelo na mokili mikolo tozokutana te na ba réunion parce que makambo ya malade alobaki ke bato basangana ka lisusu te ebele te mais PPRD eza malamu santé à PPRD eza bien donc koloba vraiment santé à PPRD eza d'abord comme mon président
national Joseph Kabila Kabange. Santé na eza malamu. Et puis dernièrement bomona qui est et là même na télévision tango akenda ki komona président de la République basolola ki na makambo ya malade o eza ko tunisa lelo mokili mobimba. PPRD eza kitoko ngai moko pe santé eza pepele. Alors, ndeko Bruno autiko biso PPRD eza kitoko ye moko pe santé ezali pepere. Donc nde balwara PPRD pepele santé na ezali bongo. Alors eloko nini ezali ko tambola na kati ya FCC oyo bato bazali ko comprendre te pour bato belé bazali ko se déranger 18 ans au bino bosali ya FCC ya PPRD botikali ko pesa peuple eloko ya malonga te. Alors lelo na tango ya président Félix Tshisekedi c'est comme si bino bozali toujours ko tche panzi likolo pour asala musala bien te bozali ko tche mulunge o balobara vraiment mulunge asala bien te nalingi oyo anolana nu pendant 18 ans oyo bino bosali bo diriger mboka oyo ya malamu nini peuple atikali na yango etikala pe comme na mémoire ne et pas un peuple. Na lobby ndeko journaliste nani yango a lobby que pendant 18 ans PPRD a sali le côté to FCC a sali le côté. Nani yango azoloba. Il faut ko bandana nu koyeba histoire ya mboko ndeko. Tango Mobutu akitaki pouvoir, ba bengane na pouvoir na 97. Tango Mobutu akimi Mouze tango aye akutaki budget ezalaki combien? Et puis après Mouzé, tant que Joseph Kabila a eu pouvoir, a coûté budget na combien d'eko? Joseph Kabila tant a eu pouvoir a coûté même pas 1 milliard de dollars na caisse à l'État. Ozo kangai landa makambo na zoe bisayo. Joseph Kabila a coûté même pas 1 milliard na caisse à l'État. Bon nani yango oyo azo kolobake FCC pendant 18 ans à sali le côté c'est que Moutouana a zamoté mamabe na yo fandaka na Congo te yo fandaka libanda na poto po yo kaka makambo wana te na fandaka na Congo nani yango lobaki c'est comme si ozaka na mboka oyo te nazo tuna yo okaka kolela ya batu te kombo ya Moutouana to kombo ya batu kombo ya peuple mutu moko to kotanga te peuple aza mutu moko te bazé belé o balaka chaque fois misala ezate na lingi na yebisa oboy nde ozolobake bato wana baza koloba to peuple eza kolobake misala eza te ntango Joseph Kabila azwaki pouvoir akutaki basociété combien oyo ezalaki na kati na mboka combien de personnes basali na société wana ozomona akutaki combien de sociétés ndeko bato bazokolobake Joseph Kabila asali eloko te pendant 18 ans ya tongi ba société nini mitema mabe na ngina banda kotangela yo Joseph Kabila totango azui pouvoir ba banque o lelo toza komona ebele akutaki combien de banques donc question liboso yango wana ba banque ezali mutasala ngo ou bien eza ba banque ya bato yango nde naza koyebisa oti lelo so toza komona ba banque o ya mike ba TNB ba Rao Bank ba banque wana eyende na temps ya Joseph Kabila Kabange donc wana biloko ekobongisa mboka na biso Congo nde oyo tangi ba banque wana lelo ba jeune baza kosala na kati ya banque wana bazofuta bango bakomi ba responsable ba réseau lelo otali Vodacom Orange ese ba congolais basalaka kuna te wana pe eza société te ndeko non nazoko tuna yo est-ce que wana eza ba société te ozomona donc batu bazokolobake oh non Joseph Kabila asali rien nombre ba banque wana banda yo moko calculer nombre ba banque okutake bato baza kosala na kati ya banque wana baza ba congolais yo namoni okangamika likambo banque ba banque wana tomonaka ba chance alors pas ba banque ba société mususu ezali oyo na 18 ans oyo bosali yango nde oyo ko peuple akobeta maboko par rapport ya makambo wana kolia mutu condition ya mutu eza ndenge nini mutu azofutela ndako cher mais azosala boka Joseph Kabila asali oyo akokaki kosala président actuel yepé akosala pe continuité aucun président dans le monde oyo soki azui pouvoir akoya kosilisa pasi mbala moko donc soki eza bongo monsieur tozala kaka na président moko o afandi ka na pouvoir ti liwa na ye
ozomona mais pourquoi ba président biso toke na élection boke na élection peuple alobi ke o lisusu te baponi oyo pona nini peuple alingi ke o akoya wana aya pe na idée ya sika ozomona Joseph Kabila o asalaki pendant 18 ans yango wana mais bato batika koloba ke asali rien pendant 18 ans asali makambo ebele amemi pe biso na maponami yo yebi yango te que Joseph Kabila nde amemi biso na élection na mboko maponami yango lelo ezosuka ndenge nini mais maponami yango nde tomoni passation à pouvoir lelo président sikazali ndeko président sikaza na pouvoir grâce à Joseph Kabila passation to mona bato bakomokota baboloko seke bolingo peza te na ko diriger mboko mais makamba boloko moni bon makamba boloko wana eza makamba ba voisin ngai mokonzi na ngai bakonzi na biso bayebisaki biso ke tokota dossier wana te bakopotana bango na bango moko bayebi makambo nini oyo baza kosala si yango ye moko nda kolandela bango moko bayebi makambo bazali kosala nalingi nano d'abord otala caméra oloba ekolo nini oyo ozali comme invité na yambi lelo ozali moto ya ekolo nini po bato otala biso po na bacommentaire na biso émission naza congolais mais soki bato balingaka toujours kotuna aza ekolo nini soki nasali mutu émission congolais soki nasali émission na cadre PPRD toujours ezalaka ndeko Martin oyambi Rwanda ndenge nini oyambi muto ndenge nini en tout cas bato bakomelanga ebele soka nasali na bino moko na bino il faut bakomake boza ba Rwandais boyambi Rwanda pona ndenge nanu oyebisa bato baotala yo partout dans le monde nango oyo aza congolais koleka ngai mongala solo o nazali kombo na ngai Ndungia Sado Bruno Ndungia Sado kata kombo wana te kombo ya Sado ezolobela bino eloko te Dungia ngai nazali moko ya bana ya Nord Ubangi ville ya Badolite territoire ya Yakoma village Vambolo donc naza congolais 100% ba parents na ngai bango tout baza ba équatorien nga naza vrai congolais koloba ke o aza rwandais bon tango bino bozolo bake ba rwandais mais ba rwandais baza bandeko na biso ba africain nga nalingaka ba rwandais nalingaka ba rwandais nalingaka pe président Kagame nalingaka ye pourquoi nalingaka ye c'est un président très intelligent nga nalingaka Kagame Merci bato baotala biso bakokomante belé na makambo lobi polo lobi olingaka ba Rwandais olingaka intelligent oui nalingaka ba Rwandais na pembe na micro ezala bien olobi bandela malobo lobi na lobi boy nalingaka président Kagame c'est un président intelligent et puis en tant que chrétien nga naza chrétien olinga su banane naza chrétien nalingaka pe ba Rwandais pourquoi nalingaka bango parce que bango pe baza bandeko na biso ba africain deuxièmement soki nga na lingaka ba rwandais pourquoi parce que bible lobi ke to lingana mais yo za koloba ke oza pasteur ozo sambela yo mosala nzambe ozo telemela o no wana za ekolobo o wana za rwandais ngai te bible eteyinga bongo te Bible lobi ke to lingana même muto aza monguna na yo lingai ngana linga ba Rwandais na lingaka président Kagame. Alors ma mission TV boki ko Bruno Ndungia ndenge alobi alingaka ba Rwandais alinga pe président Kagame donc lelo na ma mission TV toza poto sola vraiment to la sabino ba réalité ya makambo susu ezoleka. Alors côté wana déjà to sauter dossier wana. Alors tout quand on a une actualité oyo et l'équipe a semaine oyo et puis lelo pasteur Mukuna à l'école qui l'a télé et puis à lobby a déclaré par rapport il y a problème il y a pasteur Mukuna na Joseph Kabila ezali d'abord problème nini o ezali ko déranger batu pasteur Mukuna il faut fundae bakangae Kabila sali boena na sali bolo banano eloko nini o ebomo na kati entre pasteur Mukuna na Joseph Kabila autorité morale na bino na lobby ndeko journaliste Joseph Kabila akowelela nini na pasteur Mukuna Joseph Kabila akowelela eloko moko te na ye et puis na question ya ke koloba ke bazowelela nini
depuis mokuna wana aza koleka koloba n'importe quoi. Est-ce que assez a yoki Joseph Kabila répondre? Joseph Kabila zowelela eloko moko te na mokuna. Mokuna aza na poids politique moko te na Joseph Kabila. Joseph Kabila asali ebele po na mboko. Joseph Kabila afandi sikoyo, afandi calme na kingakati, aza ko réfléchir. Ndenge nini FCC il faut ekende liboso, aza ko réfléchir po na libota na ye, aza ko réfléchir afandi na ye. Mais ye na mokuna bakowelela nini? Oh mokuna aza koloba que il faut bakanga Joseph Kabila asala kibo. Mais mokuna yo zali pasteur, Bible lobi ke to lingana. Mais yo zoko yina Joseph Kabila asali yo nini? O moni makambo zo luka mokuna. Mokuna makambo zako luka tala ekokoma peke biso toko memo pe na justice. Ba propos na yo wana o zako tenir contre Joseph Kabila yo lobi ke liwa ya musée na micro. Yo lobi ke liwa ya musée Joseph Kabila ayebi yango. Mais papa oza ko tout mon la pasi oza ko pesa Joseph Kabila mawa muto a perdre papa na ye o abota ye mokuna Joseph Kabila a perdre papa na ye ba assassiner papa na ye papa na aboti ye. Mais pona nini ozo luka o la musa pota na mitema ya Joseph Kabila. Pona nini oza ko luka o la musa pota na famille politique ya Joseph Kabila. Est-ce que yo oza na ba preuve mokuna? Est-ce que oza na ba preuve? Yeba ngope que makambo za ko luka biso ba jeune ya pe perdre ngai na kotia vie na ngana risque na okende ko funda yo mokuna. Zela makamba corona esila ngai pe na okende ko funda na propos na yo o tenir lelo contre Joseph Kabila. Ofunde po banani po na oki obi olinga ba Rwanda makasi olinga. Na ko kende ko funda na justice mboka, justice ezali. Ngai na okende ko tika dossier contre mokuna. Alors donc militant ya PPRD, donc à tout monde autorité morale ya FCC azana preuve mon côté. Mais pourquoi qu'on toucher Joseph Kabila? Est-ce que Joseph Kabila n'est sikoyo a géré mboko? Joseph Kabila azana signature te. Ce qui yo oza ce qui wapi yeba ngoke biso FCC toza su na signature te na mboko. Mais azali mosala nzambe azomona clair tete ke mosala nzambe azaba bandimini na ACK bazo déranger payer pour na changement mboka. Mosala nzambe o ya solo atiaka songi te. Mosala nzambe o ya solo asangisaka bato. Mosala nzambe ya solo soki amoni ke bato bazo bunda bazo welelana ako conseiller bango. Mosala nzambe apelisaka moto te. Botango ye azokoloba makambo lokuta na télévision. Bo poke population aloba nini. Donc azolinga ke mboko oyo bakabolango. Mokuna mutala mboko soki ekokabwana mokuna nde aza base nango. Parce que ye azotia aopelisa moto azotia songi. Mais toyebisio tika via Joseph Kabila. Joseph Kabila aza na niveau na yoti. Yakande et pas biso bana ya Joseph Kabila nde toko swana na yo. Alors merci ma mission TV wana message ya Ndeko Bruno ndenge auti koloba metangu passer mukuna zali koloba président de la République et puis ba tumisuso bada ba membre gouvernement bazali koloba ndenge ni tombe échange de paroles côté pasteur mukuna côté na bino ya PPRD. Est-ce qu'ils ali kolekane est-ce que na mi tout ya population oyo peuple azana besoin nango ezali nde ba débat oyo ezali kosama na TV ou bien libumu ya peuple ou bien misala ya peuple. Mais papa yango nde tozo comprendre. Biso na FCC toza na posa ya débattre. Coalition et kende malamu président de la République Félix Antoine asala musa malamu pour que population alia. Mais kaka batu bazoko tia songi koleka na télévision wana tuwana et komema biso ni part. Biso na FCC to swana kati. Joseph Kabila alobaka na ye mingi te aswana kati. Osomona. Donc songi wana ezo utande na ngambo ya batu misusu o bazolinga ke
libala yango epanzana. Alors libala epanzana lelo pasteur Mukuna alekaki na ba télévision biso ya lelo oyo. Alors par rapport ya vidéo oyo et outi koleka o ba publier ba lobi pasteur Mukuna ba publier par rapport à vidéo o biso tout au moni ya ndenge na ndenge o bana mike ba moni mikolo ba moni na kombo ya pasteur Mukuna. Alors ba propos ya pasteur Mukuna lobi eza montage bino nde FCC nde mutu bosali montage wana po bokitisa e valeur liboso obandaki na renaissance okokite lelo bosali nalobi boy ba vidéo yango wana vidéo yango mutu ya PPRD nani oyo ake kokundola vidéo wana poke balobaki bazokosele makambo vidéo yango il faut asa la recherche est-ce que eza journaliste to cameraman na PPRD nde abimisi vidéo wana ozomona akende kotuna mutu oyo abimisi vidéo wana mais toujours ye azolobake ezalaka nango kaka bongo oyebi na mokili yo oza na problème kaka banguna na ye oyo peut-être azalaka na bango kala nde baprofite bamakambo na ye oyo abanda kosala na CC nde babimisi yango yo okanisike vidéo wana moto ya FCC azwi yango wapi kaka atuna bandimi na ye badiakle ya église na ye o peut-être ye abanda combattre bango babima basala bamamu na bango basala pe wenge na bango nde babimisi yango ezala montage ndenge nini ezala montage biso tokosala montage mpona kozwa nini ozomona mais ya bina vidéo wana eza ye te ezala ye te ndeni mais aluka esika vidéo wana ebimi ozomona alors ndeko Bruno alobi aluka esika vidéo ebimi alors mais na ba propos ya passer Mukuna trop pas na eza kaka bino FCC bino nde mutu bolinga bo panzano équipe ya bal renaissance boko kite lelo bolingi bo tumbanda kuna e bolinga bo lever bana na ye lelo boko mo bisela vidéo ko yebisa yo vérité tout au monde na lingi ko yebisa yo vérité monko au moins renaissance wana soki ezalaki Joseph Kabila te mais renaissance wana déjà esi panzana oyoki renaissance ezwa ba problème ebele ozomona bakonzi na biso bacadre na biso na kati ya FCC basoutenir renaissance il faut Mukuna azala reconnaissant ozomona il faut azala reconnaissant biso toko combattre renaissance po tozwa nini po ke Joseph Kabila to Shadari abimisa mbongo tosala ta babimisa mbongo basala équipe ese bakosala te il faut kaka bakende combattre kaka renaissance équipe na bino nungu komo bima biso toyebi makambo wana te toyebi makambo wana te toyebisi pasteur Mukuna ke tika comportement wana oza mosala nzambe aza mutu oyo asangisaka mais oyo yo kaka songi kotiala boye trouble bon siko en tout cas soki nga nazalaki mondimi ya seka menasi na longwe alors na nyonso pasteur Mukuna alobi lobi na kombo na bino o nyonso yozo déclarer za mabe azotanga ba kombo na bino lobi FCC boza simane na nyonso na opesa message moko otala caméra bino réponse na bino ezali nini na makambo ne pasteur Mukuna azali kotanga ba kombo na bino boza na sima ya mabe na sima na ye ya mabe nyonso pasteur Mukuna na lingi na ebisa boye biso FCC toza na problème te na yo toza na problème te na yo mais soki oza koluka problème ba propos na wana ngai après confinement ngai na okende kofunda yo naza koyebisa na okende ko déposer plainte contre yo na ba propos na contre Joseph Kabila Kabange ba mabe na yo moko oyo osala yango ande lelo bakomi kobimisa ba vidéo na yo bo sikoyo oya biso nini biso tosali yo nini tika biloko oza kosala oza pasteur lukande ke kimia eza na kati ya mboka Congo en tout cas tokomi odute trop
yo kenda kozwa mbongo ti yo pasteur Mokuna okenda kozwa l'art ozwa mbongo ti donc toloba kaka mbongo oyo ozwa wana otia yango wapi otia l'art wana wapi te totuni yo mbongo oyo ozwa ozomona ndeko Bruno tokoma déjà na suka na mwa lombango continuer po tozokata déjà pasteur Mokuna nalingi koyebisa boye makambo nyonso oza koleka na télévision na radio oza koloba contre FCC contre Joseph Kabila kobosana yango te tozo kosangisa yango président de la République Félix P azoyoka ba propos na yo mais tango ekoyindela yo pasteur Mokuna okobenga famille na yo ndoki okobenga famille na yo ndoki kobosana ba propos na yo te contre Joseph Kabila micro lokola olingi kopesa Joseph Kabila valeur te Joseph Kabila asali pendant 18 ans na mboka o asali ya malamu yo za kobosana yango pasteur Mokuna sénateur à vie yo za kosakana na ye kobosana ba propos na te e koyindela ngai moko ndunga sa do Bruno après confinement na okende kofunda yo pasteur Mokuna na okende kofunda na justice par rapport ya ba propos na yo o lobi lelo pona mort ya musée ngai nde na kofunda na dossier wana okolakisa okoya kobimisa ba preuve soko bimisi preuve te okokota prison pona libela pasteur Mokuna. Alors merci mesdames et messieurs, voilà wana ezaki Bruno Ndunga Sado oyo azali cadre PPRD to salina lelo émission na Ma Mission TV chaîne à référence ensemble na Martin Engi vitesse fusée na émission ya Sola Likambo. Alors ndeko Bruno opesa numéro de téléphone na Lumbango bandeko tout baza partout dans le monde makambu oyo lobi oyo sepelité akobenga yo oyo sepelipete à Tikio Karabongo. Alors, on peut ce numéro de téléphone plus 243 pour et ça va bien. Plus 243 81 96 19 511. Na bandeli lisusu. Plus 243 81 96 19 511. Plus 243 81 96 19 511. Alors merci, merci vraiment na bandeko tout botala biso partout dans le monde. Il y a conseil bo pesa biso to zaliana toujours pour to lexa ba émission ya batu nyonso même bandimi ya passer Mokuna to kolekisa même bato passer Mokuna to kolekisa même ba parti politique nyonso na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo bozala brancher na Ma Mission TV botika malamu. Ma Mission TV, le miroir du monde.